Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu Zander, tu Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Soki obengi biso okozwakisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonjour, naba o nyonso tu ya Mama Bijou. Naba o bo pesanga confiance, o bo s'abonner na Bidor TV, o bo kende na maison de passage na biso o eza na Matongi na Iribu A37. Mama Bijou le bolingo ki eno congé, tozaka na adresse moko, na Matongi na Iribu A37. Contactez nga. L'appartement na biso eza vraiment la talo malamu, to bandi na ba $15 tiko mata na ba $30. Contactez Mama Bijou. Ça la réservation na yo pour la place na yo ya kolala. Mama Bijou le beau ala jamais décidé na talo muke au sala séjour na yo kitoko. Merci. Bonsoir na mukinyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngati kola bilo ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or avandi na eka ba coup de fil eleki ebele na ndako bato bazoluka Mama Bijou balobi Mama Bijou pourquoi ça la sous émission té Mama Bijou opesa biso sous ba conseil té tozala au message c'est qui biso chaque vendredi tozela to ebele oni Mama Bijou do akoloba pourquoi Mama Bijou do ça ba émission té bande kolanga o eza chaîne ya Mama Bijou ngamo naza patronne na kati ya chaîne nga nazala na salaire té so na ligina sala na sali so na ligina sala té na salité donc TV na biso oyo. Donc, tout ça, la rango trop bien. Quand on a au côté la publicité à la maison de passage, il y a TV. Il y a un bon mot à raquer. Nazala ata un mois, il faut na lukata mois émission mo be pona zo ba émission na lukaba na lukaba publicité la biso na côté na kati. Mais eza eloro morote ki eza obligé Mama Bijou do asalaka ou bien a betela bino masolo. Ce bozo mo na na zo beta masolo te. Wala vraiment boye bakina na occupation moko ya makasi. Ba kambo etali maison de passage na biso ezwakanga vraiment mutu Mama Bijou do na travailler ka dur pour na bakambo etali maison de passage na biso o eza na Matongi na Iribu A37. Ya ngala bomona ngata msusu mona baninga bazolobela ta msusu makambo sinzi Mama Bijou abeti ngo kara baninga baolobela ta msusu makambo kofi Mama Bijou abeti ngo kara donc elingi lobake nazala na ba occupation mingi. Na à part via TV oyo Mama Bijou za na vie mususu Mama Bijou za na bana Mama Bijou do za na famille donc to kota penza makambo to kota penza na kati ya TV mingi ka pona ba publicité na biso sans quoi Mama Bijou vraiment za na occupation militaire bo mona ke tam suko lamba e komelanga mwa kilo parce que na makambo belé na salaka. Lelo vraiment na elibino ka pona ko tiela bino ba publicité na biso ya maison de passage na biso o eza na Matongi na Iribu A37 kande Mama Bijou do na lobaka bo pesa biso toujours confiance
hein vous pesa biso toujours confiance parce que ba appartement na biso eza ba appartement moko eza na ba étoile belé te mais eza ba appartement moko eza wow o eza ke bana poto bazo kende bazo se retrouver so za na muta ba problème te au futi mbongo na yo lokola appartement ya $15 en tout cas zwango ka penza na valeur wana ya $15 koyela mama bijou te ke na futi yo $15 na kanisa ke zaki inter na kanisa ke zaki memling wala mama bijou do aloba obeti penza mabi parce que toza na ba catégorie nyonso tout ya ba appartement na Congo hein to bandi na ba étoile à 0 ti to keso na ba 5 étoiles ba 10 étoiles biso mama la biso pas la biso toza vraiment na étoile te mais toza na ba condition moko ya malamu oyo ko sala séjour non ya bien en tout cas et puis européen sa témoignage ya malamu appartement na biso bandi na $15 komata ti na $30 hein musala penzezo kinde kitoko toza ko construire lisusu na ciment tozo bakisa ba chambre parce que plus tard to komata na 20 chambres pour le moment toza lango 6 7e elinge sila na si bato ba okende na juillet ba bénéficier na appartement wana to banda ko benga ngo appartement numéro 7 musala biso kende bien appartement la biso numéro 1 na se liboso to mebla ki penza biloko na cuisine te cuisine penza komi meublé et komi penza kitoko waouh na réchaud ya 4 plaques en tout cas komi kitoko vraiment makasi ba réchaud la biso ya rayon ya misapi to tie wana na kati to bakisa ba micro-ondes to bakisa vraiment biloko ebele na kati ya cuisine ndenge moko pe lisusu ba appartement la biso en tout cas la biso vraiment et donc to bongisi yango lisusu kitoko et comme vraiment bien to comme na deux places ya rovanda penza ke oui muto ngo melata msusu koka liboso a lopango to sali place moko to sali mwa mini boutique moko liboso wana to za kotia biloko neti ba parfum donc ba biloko moko ka neti to benga ke ba échantillon parce que eza boutique moko ya mukie eza wana liboso boutique na biso ezoteka biloko modèle na modèle eza na Irebu pe A37 wana na Matonge. Et puis na sima lisusu to ça la place penza bien ya kovanda restaurant muto au commander loko au lit ndako na biso ezalaka toujours chantier totonga ka mama bijou lobi biso mba onde pema hein mba vraiment pema to ki mamba onte totambola malembe to yebi ke un jour toko ko ma place to lingi en tout cas la sima ya vidéo oyo na otila bino ba publicité bo kende te bozala toujours wana na yeka apona ko solola na bino parce que ça fait longtemps boza ko mankinga makasi ba abonné nanga merci d'année bozo continuer toujours ko s'abonner Marie mama bijou ta ba émission te mais bozo continuer ka ko s'abonner mo ezala la période mususu mama bijou ta na ba occupation mingi période mususu mo occupation penze sili on a profiter ba période wana ma ko kotisa ebele net kala mingi te nazo zonga ko kotisa la bino penza ba émission na chaîne na biso oyo babengiango Bidor TV la patrona partager vidéo oyo pesa ndeko mususu loba s'abonner mama bijou do na besoin ba 1+ na bino na besoin beaucoup ma penza pe ebele tala ba abonner na biso eza mukie et puis ba vidéo na biso etala maka et ba do pesa mama bijou do toujours courage maison de passage na biso eza les apports na bino bana poto bana Afrique du Sud bana mokili mobimba bana ya Congo Brazzaville bana ya Angola partout bana Lubumbashi bato bo pesa toujours mama bijou d'or confiance ndako na biso eza e comme lisusu kitoko koleka donc bozala wana toujours pona ko soutenir musala ya mama bijou na ligi lisusu koloba na bande kolanga o tamusu batindela nga ba émission o tindeli mama bijou d'or émission mon mama bijou d'or abeti yangote et ligi koloba ki mama bijou d'or amona 4 émission wana conseil ya kopesa ezalité toza ba mikolo ba couple mingi tozali nango surtout na Allemagne tozala ba couple oyo toza awa ba couple mona ke couple à 17 ans il y a 18 ans exacté tozaka ba couple moko boy toza ba 30 ans tozokene ba 40 ans komata tina ba 50 ans toyebi eloko toza kosala hein ya sika ezala nango lisusu te nyonso to ezosala ma mikolo oyo esala maka eza biloko esala makala so za na mobali moko boy mobali nga alinga mingi yo mo mtu yeba oboye ube bo continuer ndenge mo peso sala moi si mo sanga oyo kaka moi sino na mabe yo mo mtu yeba na continuer na moi sino nga obena zala na ye donc toza ba mikolo hein eloko mo ya sika penza ezate o entela linga ki boye ezala lango depuis kala mais tellement mikolo nde mo ba vitesse nde koma yango na omona ki makambo muto sali après nyoso to ebimi na poisa donc mutu vraiment bobeti saka mabakute otindeli mama bijou d'or émission ou bien vidéo ou bien pesi lisolo mama bijou d'or abeti te c'est-à-dire na moni
conseil à couper ça parce que toza banikolo mutu na mutu azosala eloko oyo alingi nalingai kana ya koyebisa bino bongo parce que za batumi babetisa mabaku otindeli mama bijou da musu vidéo mama bijou da betite après bandi koloba kinga na pesa na pesa ko ba émission oloba raté mama bijou alinga ba polémique te mama bijou abeta masolo ezopesa conseil so bomoni na koti na likambuse ke na moni ke ya kopesa conseil eza na kati so na koti na likambute c'est que na moni ke ya rien on aurait kopesa comme conseil dalingai kana lo bana bino bongo bozala toujours chaque vendredi tozongi la ba émission na biso dimanche non samedi ce qui est raté vendredi en tout cas samedi banda ko raté en tout cas nazana ka pona bino za besoin pesa na lisolo na yo o ezo pesa conseil pesa mama bijou na robeta ngo ka ndenge yo kolinga oza besoin pe passer la publicité mama bijou do azana yaka to yo kana non c'est la publicité o kozala jamais desi oza besoin tam subatia ka iloko na ona Bidor TV mama bijou do nazana pona bino bozala toujours na confiance nanga ka ndenge to yo kana ka vraiment polémique et les karaté so bo monde ba beti lisolo te c'est que mama bijou moni en ils ont un sens té parce que makamunyo surtout to ezo ileka leka okala ezala na ngo ezo makamasi kezala na ngote donc normalement vie privée à batu penzi ezalaka to linga te kokota na ba vie à batu parce que on sait jamais mama bijou lo ba lelo eza yo lo be ko sala ya muninga ko timo la muninga libulute timo lelo mama bijou libuluke ba 2 ans 3 ans ça tourne yo donc ça sert à rien ya ozaso yo ki likamba muninga ko betela ngo mbunda parce que yo pozo vivre kana sawa un jour ekoki koyela yo bota ba publicité na biso et puis mama bijou lobi oza a besoin de congé na kin maison de passage na biso ezana pona bino bana poto donc benga mama bijou na numéro ekobima la suka benganga sala réservation à place na yo surtout bato ya juillet parce que bandi kotonda sala réservation à place na yo avant pour na ozo place ya bien pour qu'il de congé na ozala jamais dessus merci na bandi ko nyo surtout bo pesa numéro na ngai pa ya bato benga mama bijou la sola bien ba prix ototia kawana et mo pe to kitara na biso eza bandi ko mingi ozo atam sur appartement na 3 mois na 3 mois wana tam susu appartement eza 15 to kitara tita msuna ba 10 ndenge moko peka ba appartement eza ba 25 eza ba 30 mama bijou lobi ba appartement o to tira ba prix wana ko banga te yo benganga solo la mutu mtazaka na chance na ye solo la tam so appartement ya 35 yo koko zo mpe na 25 benga mama bijou sala réservation na yo ya appartement na yo na matongi na Iribu A37 okozala jamais desi mama bijou na lobale kaka awande musala à part musala eloko mususu ezate ba publicité la biso yango wana et puis tokutani mbala sima partager vidéo oyo commentaire na yo et puis j'aime na yo mama bijou do azala ngo besoin soko s'abonner na Bidor TV pour nous pesa mama bijou do toujours makasi mama bijou do alobi so ba beti li solo na yo pesité komi tungisa te parce que mama bijou do a monique oui appartement la biso oh mama bijou alobaka appartement simple toza na deux sortes ya appartement simple toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple où ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour appartement na biso ezali na garde-robe na kati ezali na télévision na kati ezali na frigo na kati ezali na cafetière na kati ezali climatisé ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour, yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour, yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo.
oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso surtout. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine na biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc, eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Air moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, totiaka ventilateur au cas où courant est rejeté. Nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Totia mwa garde-robe awa. Ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia mwa éponge awa. Moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota totala deuxième chambre. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango yo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akomaka pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zongo pe na appartement ya pamba. Olingo zongo appartement chambre salon cuisine. Ekomaka pe appartement chambre salon cuisine. Ekomaka pe 2 chambres salon cuisine. Akomaka pe appartement simple. Donc qu'est-ce qu'on a cuisine na biso? Cuisine na biso yango yo. Cuisine na biso totiaka réchaud à 2 plaques.
Et ça, la cuisine quand il y a américain. Tout ça, quand il y a 2 plaques. Cuisine à biso yangoyo parce que bandeko mingi balobi Mama Bijou. Ça les la biso dans nos vidéos, il y a cuisine, il y a appartement où ils allaient chambre, salon, cuisine. Oyo ezalaka na premier niveau. Appartement la biso ezala na premier niveau. To basani ezalaka balutu ezali tozala basani tozala balutu tozala nyonso to oyo moto ko salela na appartement. Soko li olamba na makala ba olakisa o place ni okolamba na makala. Appartement la biso yango oyo o tozala micro-ondes. Moko moto azalaki abandaki kosalela na ye réchaud ya plaque moko mais totiaka réchaud ya 2 plaques likolo awa. Donc c'est ça. Cafetière na biso, frigo na biso yango yo. Na kota sikona la kisabino toilette. Appartement numéro 6. Vous avez le salon. Salon un peu. Salon. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à un ventilateur au cas où
Le courant de Congo est faible. Nous avons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur. Oui, ils ont les TV. Ils ont frigo. Climatiseur, nabiso, yango, ana. Nous avons la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Tu veux la salle du Benamo. Je ne sais pas si mon nom est bien. C'est ça. C'est ça. Douche nabisseuse à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro. Pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci.